www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele. Tozali biso yo kaka na kati ya 1 2 3 na groupe cher ya Ferrego là toujours to passer to leka na Jani Pacha azana message alinga passer na bana poto na bandero nyonso bazolanda biso na minute oyo batala e o nini azali nango ya koloba. Bonjour Jani Pacha. Ouais, bonjour mon grand journaliste. Ouais. Tout ça qui toko talaga André de Rissi, Mamebele ba Tanzanie o epesi batu mutu passe on est ba kimi. Mais tout c'est pelara mingi pour ba faux chanteur orchestre ba longwe quoi. Donc là on tout c'est pelara ba faux chanteur ba faux musicien. Ouais. Pour le barabia ba musicien bazanga WhatsApp. Donc au moins un musicien azanga WhatsApp pour zo code ndenge nini. Ya on moni ke ba longwe. Jani Pacha message na pour na poko lelo ezanini. Ouais, message na ngezaka ba savourer ba vocal na ngai quoi. Vocal zo beta ba vocal nyonso. Oh mama makoso bolingo na ya ekominga na lela pichue. Tianga na pungu pona za l'esclave bolingo na yo. Gabento kodi iji former Bolivar Mundele. Vocal zo beta ba vocal et tout. Donc yango epesi ba msuba. Yo no mona musicien mulai lo kwa Kinshasa mulai. Musicien mulai bonga za raté faux musicien salita musicien. Ba musicien msuba ba salité. Orchestre zo musicien ba boga musicien faut sa propre faut télé maboy. Disque yango ebimi donc bango yemba ba vocal ebelé na ba pesa ngo ba vocal ebelé ba ko makambote. Biso to yebo les pas de talité musicien faut à défendre faut musicien za la raboy pour musicien yebiga orchestre monenet. Musicien faut sa propre boy. Pour mouvement tabata yo ba mona maman image à mouvement. Les attaques musicien mo boy moulay la tila mbadongi banini oyara te musicien bongote. Oui musicien senga mutu faut ça là. Ba photo salaire faut ba fona futa palais yo so ga mongo ke mela ba genete. Musicien bongo na reste to lingi souté. Jani Pacha sozana quelques batuno au pesa mbote o bazota la yo au pesa mbote. Ouais non pesa mbote na Francis Kishala boss Francis Kishala na bossanité Momo de la Marole DJ Kabongo Laetitia Iwoti Prince Fataki Audrey Ibiabou Mama Kenzo na bossanité Moïse Teka Francis Kishala Gloria Mbemba boni basangwa Gloria Mbemba quoi na bossanité Délice Back Love nazoko kate bebe nanga bomwana alobaki akobalanga mama ye Arlette moindo nangai pai pelela kasoki bakatiango mbeli na nzoto nango bongo ngande moto Jani Pacha il est quelle heure avukala mama yele na yebi bien que ozamo bala barando bolingo ekotitima ye Jésus na kotikote bolingo baninga malamu oyanga se kolela otika na tuna bebe nanga eske tucha mwamba mukuru churocha sheda love ya nike minga Arlette moindo marti maman opese portant sena makasa pozo tumbali boke opese portant sena makasa pozo tumbali boke ba mokolo ko sala soso koluka ngai Pacha ye. Merci Jani Pacha. En tout cas, chez Ferrego là, on a trouvé qu'un bon chanteur. Bon chanteur. On a kimisier propre na ngai beti donc talaka mono isika ba propre boy. Mono isika ba vokwa bebo, mono isika wimba bondeni. Abina grave na yemba kitoko pona pemela les padres ni ka bonni na coaching. Atalisko propriété l'équipe donc yamwa kimi abirasi. Ngande na kimisier po. Apparemment Jani Pacha a un problème na mutu. Les padres arabien, les padres papa social. Les padres papa social, la kabolagie na batutu. To memara yangola.
Donc to benga bango depuis kala depuis Angola to isa bango tika na bino na Angola ko sa promotion disque ba comprendre nete ba tinga mo orchestre na biso. Ba misia salté bon to lingité misia faut les karaté so sa ba mission lo ba Jani Pacha ba la minère. Comprendre? Donc ngam na kimisie quoi, on va vocal na wana ma be ngam na kimisie. Merci Jani Pacha to kei ba moroto solana la minère. Faut savoir Guillaume pour na biso numéro na ndenge déjà parlé. Biso travailler rapidement donc to roya ma moroto so nenité. Toujours atteint au boss. OK. Bébé nanga bo mwana alobaki akobalanga tango na pesi e motema e komia boyanga e le padre Nikabonina Zambe na kondima na vivre baba sali felo kena mona bapa sia Jani lukelanga esika na kopema e yagola na kufa na kene na nga ya na lembi Gilette Batantu na lembi ya Gilles Sava bolingo esombelinga mabele na beteke voisin na nga likelele pays na nga cimetière nationalité na nga muwei drapeau na nga linda lala ya Zambe Nikabonina Zambe Jésus le padre papa social yacheta okota makambo nanga pasha yebana ofulanga ndengo fula ba misusu pasha yebana Nikabonina yacheta toloba na bango tobo toloba na bango na biso misia boye loba misia boye on recruter Jani Pacha est-ce que misia boye na seni pour nous télémaga bien vous les gagnez na propre vous les gagnez saleté mino brosarate manini yo ebi na otanga kombote ba ebi de amis mutama kolomila les gars kia. Merci Jani Pacha. Donc na la minère c'est la biso bon moment qui a proposé ça 2 personnes beauté. Olingi na bonzela yo olingi na tumbela yo mbeka oya bolingo topesanga temba les moustiques se nourrissent par les sons kasasa vampire te malgré pembe ya baluba na salumba te kitoko nzambe apesanga yango na bonzeli yo swana mobimba bolingo esanga maboko ya kosimba mbeli mendenge nino sokisi motema mwana moto temba e c'est-à-dire na nzembo eza nzembo akaembe chetemba moribon boyoka Jésus bapeti bateka na maboko na bangoni makasa nzete ya mogomboro. C'est à partir de 3 heures, j'ignore Mukasu. Oh, Boteka! Boé, baso Boteka nina. Nyangala kata, na bimisi vérité, nyangala kata. Na monagi na boire bateau bateka trop. Pour na mona commerçant. Na monagi na boire bateau bateka teka belé temps ezala donc temps ezala mukuse. Et on a sangisika bateau tout Boteka donc bateau tout bateka ka. Mbote na bino vraiment dans la minère la bino fort, talaka na bimisi bino lisusu. Donc, qu'est-ce que j'avais dit en Goyo? Donc, plus 243, 89, 54, 92, 862. Donc, pour Fabrice Laminaire, qu'est-ce que j'avais dit? Nzembo Akaembe Chetemba Moribon pour consommer pena album. Donc, un message nini o Nzambe atindi ya sikapa Jésus de nuance. Donc, bah oh tout va kei wana. Donc, bah mo ba sentir makambo. Na lingi yo pono komo kimanga motemo leti kapeti ngamio. Pourquoi la rose n'a pas d'épine et longue kominga se kakala. Nazo pona souci. Ça dit devoir au tigali au faut mon arabe foot de Mahomet Tiri. Merci la minère. Merci à Belé Ayo. Merci, c'était vraiment l'émission Kati présentée par moi na chaîne Poto la Poto. Merci Lissous na chef Nanga la mine de faux. Merci Lissous na chef Nanga la mine de faux. La minère a bien zaine lo moi faloba. La minère. Donc Rodrigue Mokili. Donc yo yebi dans Marambo Sina nouté, yo yebi gara. Marambo Leka d'Angers ezaki toko donc Fischer Senga Didier Sanda Nemas ya maman Naomi. Et puis Blaise Boukaka les banquiers. Blaise Boukaka les banquiers. Et puis Kandish Kassambi. Donc Yoebi. Ker Kitoko. Merci beaucoup. Merci Nabato Nyonso Baozo Tampo Nolanda Biso. Merci à Barry Manzanza. Merci à Yves Mongoto. Merci à Jonathan Lokale, Florie Milembo les banquiers, Derrick Dior. Merci beaucoup à James Manzanza. Merci à
à Christian Dior, Lulendo Kanuku, Swag Police. Merci Nabino Mingi Bato Bozui, Tan Nabino et Orlando Biso. Toza na chaîne poto na poto Mama Flossi, Toza Awa, Toza place Moussa Kendete. En tout cas, on va faire de tous les moyens, Topé Sabino les meilleurs de nous. Merci. Bozala toujours branché na chaîne au poto na poto Pen émission Kati. GG Kurunza vous aime beaucoup. J'aime aussi ma chérie, mon bébé précieuse. Na Pessie bis, il y a trop. Je vous aime trop. Bozala toujours branché sur cette chaîne na Lingi Bino et Mingi. Merci beaucoup. Au revoir. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele. Tobine la gangolo na ozana. Kembo alege mboyo lele. Poto na ozana. Kembo alege mboyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.